combattants basala makambo basala baloba o baloba y compris yo moko bakombata babande na biso mais concert batie concert batumbi bamo vespa ya bato à Paris bavelo batumbi bapoubelle tomoni yango biso to na TV babimisi milinga po bato babanga baya te Bercy etondi ndenge nano etonda te 20 000 personnes elingi koloba nini ke peuple aponi na ye ndenge aponi wana bakomata peuple mpe bazapeka contre peuple mutu moko te ayaki wana bakangi na makasi batikilaki cher bandimi mpenza na pasi onga nayebi badifficulté bato banango na poto bandimi mpenzaki bazwa budget na bango apepre ba 50 euros par mutu bakota concert. Il faut quand même que les combattants va tenir compte nango. Ngai nazo pesa déjà ba combattants merci. Na combat ba musicien tout. Parce que enfin ba comprendre que ba coupable makamba Congo, ils abandonnistes été. Pour la ni bon saluga ba yebite. Basi wana ba mushiki wabo wana banini oyo tanga wana. Ngana yebite, surtout yebite asala ni pour la biso. Et puis tout matato kita. Tant que tout ciblaga ba Rwanda liboso, tout ça rappelle moi erreur muki. Bien sûr, bana culpabilité yolanga to yebi. Mais ba vrai coupable ba bato ba tekela ba mboka ou ba kabela ba mboka ou ba signer na ba contrat. Pour la ni to lingo ta la réalité en face. Pour ni to go se tromper de cible bongo. Ba combattre lelo. La meilleure chose à faire, ba komisa ba ndoliste ba pire bango. Ba koma coopérer pena ba biso ba ndoliste. Je ne te vois le dévoiler à Bango, Batona, Bango, Mamboka, Baoulia Bambongo. Nazoka na bache Camille, Balé, ministre, 2 mois, 3 mois, Nazo Somba, immeuble, Tongabanda, la Montfléry, Bagombe. Voilà. D'accord. Combattant, Baluka, musicien, pour que Baba italara la vérité, à politicien ou Bazoï Bambongo, tout autant même ministre Moro Naje Camille. Auti kotonga banda kwa sika na bagombe par-ci par-là ya toujours basi nani Koffi Olomide sengi na ba combattant baluka ba musicien et des abonnés ba politicien tant bazar oyiba ba mbongo bazo yiba en collaboration na ba musicien te archevêque bazo yiba en collaboration na ba musicien te tant bazo yiba ba million na bango ba 1 million na bango ba ni na bango est-ce que bazo zwakata quelques pourcentage bazo tindela ba musicien bazo lia mbongo bango bazo yiba na ba musicien te. Mais ba musicien ba salini ba musicien bango siko na kimoyibi oyo ya ba politicien na ko boma o ba politicien bazo boma mboka ba musicien ba salini la façon dont oyo bazali ko salela makambo yango eza sous bien te comme violence parce que beaucoup boma l'air mususu mutu la façon dont makambo ezo kende vous croyez que ndenge to ko mawana ndenge peut-être ba obeta pe bato mususu soki siko ke bakuta un artiste fali pour pango comme par hasard tu sais que mususu pe na mutema auto comme comment la lire vont les choses ba ki mutu mo pas ko zombeli a chubier donc par là tout le monde a que marche wana eza sous bien te eza li sous bien te pendant qu'il y a des politiciens aussi au pe ba kinna ko ba soin na bango na ba poto kuna parce que bango de baza ba concerné eza na ba politiciens ba kinna ko ba soin na poto ba musiciens surtout to kinde pas to zonge pas ba to ba kufela na bango pamba parce que c'est leur travail. Je me rappelle que la comment est-ce que Nati Lokole sa agression donc ba agresser massivement tout le monde bingambe ya mibali koto ba bimi plus de 100 personnes juste pour ba betaka mutu moko to éviter la presse issue dans notre pays ils a 4 pouvoirs et puis métier na biso ils a métier mort très noble métier na biso tous en tendance nous surtout eza na politique information ezali tokolobela eza la musique information ezali tokolobela Nati Lokole aza journaliste aza na été politicien pour na bo betailler bo menacer jusqu'à tel point et ça li ndeni ni komona confrère na yo aîné confrère ndenge bazo betailler bazo menacer agression ya modèle à bon en tout cas normalement naza mutu na yebi pasi ya musala oyo Nati Lokole loko basali nga personnellement sali nga pasi ezali loko ya robete la KDT
parce que libanga lizui chaku pigeon keba chama ele parce que l'autre peut que là yo et toka vraiment attention nani yango azolinga produire yo est-ce que moto azolinga produire yo azo garantir sécurité na yo ndenge tomoni na concert à Fali c'est ça aussi mais soki ke moto azo produire yo pour garantir sécurité non de tomoni na concert à Fali donc c'est que mais soki za na kaka moto moko bokaka a louer na ka salle ba kopesa autorisation parce que ba opimela ote salle wana ba sala ngopo ekotsaka là soki moto moko ayi a louer na ye kaka suki na ye wana et n'importe à tienne kama ba mettre mo ba télé mo ba tala mo ya nini ya ticket en tout cas wana c'est un problème sérieux moi je crois que wana ba ndoule au continuité L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Merci. Bonjour amis fidèles internautes, vous qui suivez cette émission, vous qui regardez ce site www.africaelengi TV. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec une attention très particulière. Moi c'est le vôtre, Mike Lokamba, 3 fois l'archevêque de la presse congolaise, voulais-je dire. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous aurons devoir recevoir un ami, un confrère, n'est-ce pas, au nom de Francis Iba. Avec lui, nous allons quand même de parler tout sauf rien, tout autour, n'est-ce pas. Nous allons parler tout autour de la musique congolaise et aussi de cette production oyo yena ba kambwebele lelo to éviter ceux qui la République française tous à la source na accès ou bien na autorisation il y a ba concert to éviter na dégâts ou salami le phénomène combattant donc na ndenge makambasali ba esandue ba mituka ba vélo garde lion mobimba ba BBC ba tumbi ba mama ko beta je vis quand même des femmes oyo bandeko na biso bayokisi biso soni bazoyiba même bapérique na mitu na bango ça fait mal donc image etamboli aujourd'hui plusieurs chaînes internationales oyo bazolobela yango et nous sommes avec Francis Iba tosolo la temps soit pe et tokotiela bino intervention aussi à Kofi Olomide le Quadra Koraman, le patron du groupe Quartier Latin, Oyo APCP Avinaye, point de vue par rapport à Makambu, Oyo Zoleka, sur le phénomène des combattants. Nous en avons Francis Iba. Bonjour Francis Iba. Bonjour mon frère Mike Lokamba, l'archevêque Nabiso. Bonne santé. Ouais, santé normale, Pépélé, Dieu fait grâce. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Moi, Igara, mais ça va, Pépélé, normal. Voilà, Kin ça va, ça fait du bien. Il y a que mon le sous-boyé, donc ça linga très bien. Et tout fonctionne directement. Il y a l'actualité on parle de la musique. En même temps, on a un concert il y a Kofi, pardon, il y a Fali Poupa. D'abord, analyse nayo dans son ensemble, n'enge musique on est betaki et puis na dégâts et salamaki. Analyse nayo salami. Bon, analyse nanga oloba événement ndenge peut-être tozelela ki yango tu vois ezalaki vraiment bon côté parce que
libanda nzinga ya stade donc mobulo ezalaki batumbi biloko basali nini donc automatiquement ce qui est normal moral ya bato ezala bien te ezala bato bayaki po batala Fally Ipupa ndenge nini na koprester voire même le musicien voire même l'artiste lui-même Fally Ipupa arozala penza à l'aise te parce que baebite quand est-ce que musuku wana ezaki libanda équipe au côté la bango na kati ya salle et bato bazoka bato ba deka mususu esalema donc c'est normal que moi différence wana ezala peut-être ndenge concert ndenge ezala ba ebi na donc ndenge ezala ndezaka liboso tu voyais que tout le monde azokota peut-être na salle avec joie, à l'aise, n'habillé, naïe, les gens faisaient des commentaires. Nous avons vu ça avec Zénith, il y a Wera, Bercy, même Zénith, il y a Fally, il y a Ferré. Comment les choses se sont passées, tu vois. Mais cette fois-ci, ils ont dit cette fois-ci, merveille aux rêvé, cette fois-ci, on peut dire aujourd'hui que l'événement de Fally Ipupa a été raté ou comment? Bon, il raté l'événement Fally Ipupa et Simbi. Il raté parce que moi, et Simbi parce qu'il a joué, il a presté. C'est pas les abeti banzembonaye normal ti concert et Sili à part les bandes moi nzinga. Sur le plan événementiel, donc c'est-à-dire ils à la moi il lengozo lukawana que motoye calme moto CP la sauter makasi donc moi événement wana engouement wana ndenge peut-être ozolo bakeno ezaki ozanga. Bon, nazolo baboy. Événement en général, événement est Simbi. Et l'équipe bien et l'équipe n'a bien et Simbi. Mais sur le plan moral, tu as senti que ce que tu as lu, tu as senti que même bateau bako ti wana na concert bazaki moi keba. Le public n'avait pas le moral. Le public ezaki na keba bazaki na moi ko banga. Peut-être tu peux un moment tu peux oublier parce que tu es dedans. Musique bozo bina tout ça mais intérieurement yo mo bibeke ndé na za boyer. So pe lobi obi matana loyenge awa loba peut-être kuna bagenda bazana ba place bagenda ko suba mais so ezaki lem suna ba 20 men na biso awa pour na ko suba il faut ya tana na terrasse ya matonge wana kati ouais la terrasse wana ezaka na kota oshwe wana oya ko suba nde wana donc wana il faut ba miema ope na kati ozomona na sens wana que moral ya bato vraiment ezalaki vraiment teke à l'aise bazana bango à l'aise mais sur le plan artistique, la production, la prestation, voilà. Et ça là qui vraiment normal, bien. Mais il fallait pas à bêta, on a quatre n'est pas épique, n'est pas bêta beau. Et là comment peut quoi arriver? Il s'attendait à tout. Il s'attendait à tout. Donc dans sens où on est dans Zolobé. Voilà, dans sens où on a au Zolobé. Alors, maintenant ma question. Comment est-ce que le combattant, comment il a niveau, il a quoi jouer place publique, tout le monde à la gare du Nord, à la gare de Lyon, plutôt tout le monde quand même, comment est-ce que les combattants, bazozi qui s'ami tout cas, bazotumba poubelle, combien à niveau à Bongo, c'est nous. Il y a poussé les combattants, batumba, bachamoto. La pays à battu, baza, pas même le français. Bon, et là, poussé Bongo, ça parce que moi je peux dire que la liberté où ils allaient na mbokawana. Et ça quand même la liberté moko exagérée, tu vois. Et ça la liberté moko exagérée parce que bato basali ba acte wana na mboka na bango, na ba pays natal na bango, na ba nationalité d'origine na bango. Parce que aujourd'hui parmi bango baza ba français, mais ba français wana ezali ya mikanda. Mais na makila ce sont des Congolais, ce sont des Aïrois. Bazana makila beaucoup qu'on a biso. Et ba ebi bien que na mboka na biso jamais le kwandengo na yeki ko se passer awa. Place to yebi ki ba JR bazali awa place général ka songwaza na mboka oyo angolais to ivoirien moko bo uti so wapi boye ko tumba ba pine awa na kata mboka na biso. Ils a droit na ba quand même bazo revendiquer ba tubele ba benga ba bibi. C'est leur droit bazo revendiquer donc la police azana eloko yo sala bangote donc voilà et tant que ba beti la beti policier te policier azana droit pe ya no betate parce que ko ko la pe policier wana so ba fundi ba ingérence ezana mboka na bino France azana nini ya France ezana kati wana salo fallait abeta ki mobutu ndatonga to kabila ndatonga ezana rapporté donc moi personnellement dans le bango baza pe na manière ebelé ya koluka ko sala
autre que au modèle bazar ça la wana violence wana non là moi personnellement je suis vraiment contre ça Mike je suis contre ba manière à ça la yango ezali ebelé bazar ba manière ebelé ba oki ko procéder des musiciens surtout plutôt entre autres ce sont des innocents des gens comme des Fali ce sont des innocents Fali à Salinini qu'est-ce que Fali a apporté ou soit qu'est-ce que Fali apport ya Fali zanini na mabe ou soit na souffrance au biso tozomona lelo na Congo parce que bango peut-être ba yebite biso non apport ya Fali eza ningo bato baka Fali pour pater les combattants des musiciens parmi déploration oyo ba combattants bazolela na ba musiciens baza ko batama na sima régime oyo régime en place pouvoir en place ils ont soutenir bango or bango baza contre ya régime wana baliaka mbongo ya gouvernement bayembela kaka basi chéri tianga liputa chéri bimisanga boye bazoyemba banzembo oyo eza éducativité. Attends ceux qui allaient pena bazoyemba des chansons qui ne sont pas éducatives ndé yango lit na bango yango wana moi je crois que eza vraiment yango te peut-être toujours se tromper ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est un moment humanitaire. Les musiciens il suffit que non, viens Willy Mouchena contacter les musiciens. Rihanna sali clip à Yeminzembo. Azo salamour. Clip ba filmé. Mais Rihanna longo États-Unis a président ya France wana yambi ba fandi avec ba honneur rebelle. Je te donne un exemple. Rihanna, oyebi clip en mode. Asala clip bazo sala net film à porno. Bazo ça l'amour boyé na clip on appelle les cas partout dans le monde entier mais à 5 audiences pas président il y a France Emmanuel Macron ayamba et tout mon abiso nyonso et alors ça n'a rien à voir mon frère et ça que moi je crois que derrière ça il y a moi haine moko boyé ou peut-être bande les combattants basant la raison il y a aussi makambo ou encore aux hommes moi règlement des comptes moi acharnement ou bien la haine ils ont régné moi je crois que on doit comprendre une chose lit ou soit combat ya bande konabiso ba combattant combat na bango bitumba o bango babundaka o batelemela lelo ba koki kozala na raison mais on doit quand même ba koki kozala na raison na bango parce que bango ne ba yebi ba cause na bango tu vois bango ne ba yebi ba cause toki toza libre boki ko condamner batu mutute na eloko mutu azoboya tu na eloko mutu azo telemela on ne peut pas les condamner comme ça to condamner batu boyo non mais problème na biso ezali ndenge nini la façon dont oyo bazali ko salela makambo yango ezali sous bien te comme violence parce que beaucoup bon malheur mususu mutu la façon dont makambo ezo kende vous croyez que ndenge to koma wana ndenge peut-être ba obeta pe batu mususu ce qui est que un artiste Fali pour comme par hasard, tu sais que comme la lire vont les choses, donc par là tout le monde a que marche est sous bien té. Et ça les sous bien té. Pendant qu'il y a des politiciens aussi au peut pas qu'ils n'arrosent soin na bango na ba poto kuna parce que bango ne baza ba concerné. Et ça na ba politiciens au ba qu'ils n'arrosent soin na poto. Ba musiciens surtout plutôt qui ne pas tous on pas bato ba kufela na bango pamba parce que c'est leur travail. Musiciens même Mike Lokamane nous a bosso et puis même Félix Oazé quoi ça lonze mo sala là yo. So ngapene na zabu na ibisi peut-être que héritier ça elanga nzembo ko sala elanga mbongo na ngai kaka. Donc moi je crois que aujourd'hui même na bato oyo à l'époque na ba propagande il y a de là au ba imbela qui paix à son âme notre papa Etienne Tshisekedi et ça na bato pe ba imbela qui tu vois. Mais bato wana pe o bayembela ki e lelo pe so ba so production za so ba ke go beto mona pe ba beta na ba pete oso mona eza pe na bato bayembela ki Kabila eza pe na bato bayembela ki Kabila te moi je n'ai jamais vu Fali Poupa Fali héritier Ferré qui d'autre je vais pas yembela non bon nazo ibal soute mais héritier Fali Ferré Jiba Mbaka héritier Fali Ferré non na tikala mona bango te natikala au monde nzembo o bango ba yembela président de la ex-président de la République mais comment aujourd'hui ils sont aussi bénéficiaires ya bankuba comment expliquer ba mec un peu ko expliquer biso baza pe ba bénéficiaires ya ko annuler ba concert na bango ya ko sala bango ba biloko na pendant que ils n'ont pas chanté pour l'ex-président Joseph Kabila ba yembela qui était
pe na yamba Félix Oise kwa na émission moko Félix Oise kwa aloba yango na émission nanga soki ezaki lokuta alingaka loba ndenge wana te Félix Oise kwa lobi bayemba bango kutu lelo ba regretaka bazaki ko regretter pourquoi parce que batongo ba yembela après wana ba pesa bango caché na bango ba ko pesa musicien nyonso mais après wana aujourd'hui bango bazo subir ba makambo moko ezali eza vraiment bien té mais les gouvernements en place bazaki ko tia bango poité et aujourd'hui moi personnellement ça m'étonne si les gens disent que non voilà baza na appui à gouvernement non ba na appui à gouvernement té parce que si baza na appui à gouvernement régime passé ou soit même les régimes en place balinga ki ba salani ba coopérer na gouvernement français de façon que ba musiciens congolais ba betaka ba la protéger sécurité za la s'il fallait jouer c'est parce que le gouvernement n'aime te soutenir selon ba combattants toujours appuyer ba acte ya voyoutisme ou bande relation ba ça la tête toujours appuyer en côté mais toujours interpréter mambazolo ba les combattants bazoloba que s'il fallait pour pas il a réussi à jouer je pense que le gouvernement en place et soutenir Fali en même temps basololina la France un grand pays comme France va corrompre France na mbongo pour que Fali pour pas abeta oya au répondre alors nana lobabwe en voyant des images comment est-ce que les combattants sont en train de brûler des voitures toujours mona ba poubelle ozoloba nini ba combattants balingi mboka na bango bazobundila pona mboka na bango comment est-ce que les combattants bazobeta ba mama ya bato bazobunda pona mboka balingi mboka koleka biso ou comment ou encore baza pona contre intérêt en mboka. Moi je crois que kolinga mboka ezaka na kobeta batute tu vois kolinga mboka ezaka na obeta batute il y a plusieurs méthodes qui peuvent manifester pour démontrer aux gens que non, voilà, nous voulons un changement dans notre pays. Tu vois, il y a plusieurs méthodes au Bango Baoki qu'on appliquer. Ce sont des gens, ce sont des intellectuels parmi eux. Il y a des intellectuels, il y a des gradués, il y a des licenciés. Je ne sais pas s'il y a des docteurs, mais Baoki peut parmi Bango. Mais le problème est qu'il faut voir aussi la faisabilité. Il y a Makambo au Bango de Bazo procédé. La méthode au Bango, il faut appliquer. Oui, cause la méthode moko ezala ezala sans violence, tu vois. Parce que tant uyo zoluka o changer mboka na yo na ko boma mutu na ko beta muninga na yo congolais. Est-ce que vous croyez que c'est la bonne méthode? Moi je dirais non, eza méthode moko malamu te. Eza na soki olingi mboka na yo Mike Lokamba, oza na souci ya mboka na yo. Prends courage, sois avion. Kita na Kinshasa, yaka passer dans le média pesa ba point de vue na yo loza libre loba il faut loba na période ya fachi je ne crois pas que ba oki okanga mutu parce que mutu alobi vérité alobi que non makam ça ne marche pas ça ne marche pas ça ne marche pas on doit faire la différence dans makamso Mike Mukeba il sort lobi olandela bien tu vois les chefs de l'État Azali garant ya nation. Bien. Ah, donc voilà, il y a certaines choses, il ne faut pas dépasser ma borne, tu vois. Faut dépasser tes pesa net ngabo non que non. Par exemple, président Félix, peut-être il y a saut des moutons. Bato baza sala wana bangondi bato linga bazo bomisa yo parce que bazo sala ngo bien te bazo retarder les choses pour peuple aina yo. Ba oya okanganga. Voilà, merci. Ba yo kanga te mais soki na vandi ko na lobi c'est que Félix wana mutu ezo sala malamu te. Félix wana zabu azabu. Oh mais il faut pas kanga yo. C'est-à-dire que la liberté ce n'est pas la libertinage. Voilà. Alors au bando loba notre question est-ce que Fali azalaki n'appuie à gouvernement na biso? Bon, jusque là on n'a pas de preuves. C'est ce que les gens disent mais on n'a pas de preuves. Donc, la France peut-être a dit que non, voilà, trop c'est trop. Trop c'est trop. Il y a des Français qui ont Fali. D'abord, on doit souligner une chose. Le producteur, c'est un Français. Le producteur qui a produit Fali, c'est un Français. Peut-être, Aza quand même, na puissance, na bandenge na mboka na bango. Et Asali, il faut ça avec sa force, de façon que concert wana et bétama. Pour nous, le Congolais, que ici, chez Eza, parler na biso. Eza chez biso. Voilà. Ah, ils n'ont pas d'Abisso. La France n'appartient pas aux Congolais ou aux combattants. France, ils ont appartenir à Bazaïroate, aux combattants Zaïroate, ou soit aux combattants congolais. France, ils allaient mboka ya batou. Voilà, aujourd'hui, un Congolais,
alingi à produire musicien congolais et nous les Congolais on n'a pas le droit à annuler concert parce que les concerts sera organisé par un Français. Vous voyez la différence un peu. Donc et ça c'est important que le gouvernement na biso ba kota na makambo wana. Les gens bazo loba na bango parce qu'il faut ba loba mais ils n'ont pas de preuves tangibles aux autres que non voilà le gouvernement congolais va coopérer na gouvernement français pour un concert il y a fallu pour pas attendre. Bazama makambo belé il faut ba ça là. Vous croyez que bango ba luka kaka ke ba sala makambo kaka pour fali abeta concert pendant que ici tozana makambo belé au bango pe il faut ba sala. Moi je crois que peut-être so ba l'axi biso ba preuve tout le monde parce que les deux gouvernements sont qui ba lobby ba coopérer verbalement boité tu vois ba coopérer verbalement té donc il y a des documents ba ko sala ba document ba courrier ba ko sala ba maramiso ba ko tinda les deux pays ne ba solo là tu vois donc tant que non tout le monde va prévoir on ne peut pas confirmer c'est là mais ngana on mona que non fali azaki na 1000 chances à kobeta pourquoi parce que les jours où j'ai compris que les producteurs c'est un français ngana mona ça monte mon avis rien fali à kobeta concert parce que ils a pas ils mboka ba producteur wana ils a chez bango donc a fali à kobeta tu vois malchance peut-être ils arana ba musiciens mususu ou peut-être bazaka produit par des Congolais tu vois peut-être pas ivoirien au moins la différence il y a moi mais moi je crois que jusque là on n'a pas encore eu de preuves que non voilà gouvernement congolais a coopéré avec le gouvernement français pour un concert à Fali on n'a pas encore eu de preuves. Voilà. Dans tout ce qui s'est passé on peut dire aujourd'hui que c'est le retour des concerts en Europe ou encore la RDC a perdu sa place au niveau de l'espace Schengen. Bon, c'est des gars où France Tomoni ba intervention ba français ba sidiki ba lingi vraiment que concert il y a ba congolais à la sous apparemment RDC perd. Est-ce que c'est le retour des concerts? Bon, ça dépend. Il y a nani ndi azo produire yo na France ango. Parce que on doit faire des analyses. On ne sait pas. Est-ce que la France va s'impliquer encore dans le concert? Il y a un autre Congolais qui va s'impliquer dans le concert. Il y a Fali. C'est ça. Si la France, elle va s'impliquer dans le concert, il y a Fali. Il y a des Congolais qui vont y à lobby. À ta week-end, à ta samedi, à Kobeta. Mais ce que la France a s'impliqué dans l'été, dans la production, il y a un autre musicien congolais, ça sera un peu compliqué. Je ne sais pas. Nyon Chabetaki. Oui, Abetaki, na place Beaux-Arts, bien, et Zalaki na festival. Zalaki invité. Festival Yamboka. Donc, ce n'est peut-être pas voilà. Un concert privé. Voilà. Donc, voilà. Au monde, festival, Ezaki Yanini, il y a Belge, il y a Bango. C'est la même chose pour nous. Donc, même prochainement, s'il y a un musicien, ou peut-être à prester les sous en France, on doit faire vraiment attention. Nani yango azolinga produire yo. Est-ce que mutu azolinga produire yo azo garantir sécurité na yo ndenge tomoni na concert à Fali? C'est ça aussi. Mais soki ke mutu azo produire yo a garantir sécurité na ndenge tomoni na concert à Fali. Donc c'est que a robeta. Mais soki za na kaka mutu moko bokaka a louer na ka salle ba kopesa autorisation parce que ba kopime la hote salle wana ba sala ngo po ikotsa kala. Soki mutu moko ayi a louer na kaka suki na wana et n'importe à tiens comment on va mettre on va télé pour battre la mamba il y a ticket en tout cas wana c'est un problème sérieux. Moi je crois que wana bandoule au continuité. Voilà. Et ça passe. Non, merci à Francis Iba. Nous continuons toujours cette émission avec mon invité. Mais tout c'est la bino audio, il y a Kofi Olomide qui a intervenu quand même par rapport à l'acte Oyoleki et Tolanda. On habite tous ensemble, donc tout chavement, tous ensemble. Oui. Mon frère Eric Moulalo, bonjour. Naotigo Yoka, audio nayo, il y a 8 minutes et quelques. Merci. Mais tant qu'on a zo yoka yo, on a comprendre au moni, ce que le peuple veut, Dieu veut.
basala makambo basala baloba o baloba y compris yo moko bakombata babandeko na biso mais concert batie concert batumbi bamo vespa ya bato ya Paris bavelo batumbi bapoubele tomoni yango biso to na TV babimisi milinga po bato babanga baya te Bercy etondi ndenge nano etonda te 20 000 personnes elingi koloba nini ke peuple aponi na ye ndenge aponi wana bakomata peuple mpe bazapeka contre peuple mutu moko te ayaki wana bakangi na makasi batiki yaki cher bandimi mpenza na pasi onga nayebi badifficulté bato banango na poto bandimi mpenzaki bazwa budget na bango bapepre ba 50 euros par mutu bakota concert. Il faut quand même que les combattants va tenir compte nango. Ngai nazo pesa déjà ba combattant merci. Na koma ba musicien tout. Parce que enfin ba comprendre que ba coupable makamba Congo ils abandonnistes té. Pour ani ba saluka ba yebite. Basi wana ba mushiki wabo wana banini oyo tanga wana. Ngana yebite, surtout yebite asala ni pour la biso. Et puis to matato kita. Tango to siblaka ba Rwanda liboso to sala pe mo erreur moki bien sûr bana culpabilité oyo yonanga to yebi mais ba vrai coupable ba bato ba tekela ba mboka o ba kabela ba mboka o ba signer na ba contrat pour la ni to lingo ta la réalité en face pour ni to go se tromper de cible bongo ba combattre lelo la meilleure chose à faire ba komisa ba nduliste ba pire bango ba koma coopérer pena ba biso ba nduliste ce n'est pas le dévoiler bango batona ba oboma mboka ba kolia ba mbongo nazoka na ba Camille balé ba ministre 2 mois 3 mois nazo somba ba immeuble tonga banda ko la Montfleury ba Gombe voilà lelo pena le économique ba combattre ba la ba pire bandoliste pour bandoliste ba il mona nike ba sali le côté peuple à l'exhibition nyoso tout que bis c'était coupable to sali ni misia salaki nini minu boy bitike soki Kabila ya singi musicien yembelanga so mission boy non c'est mort à mbongo à partir du moment que cause pe mbongo à Paris te ya Belgique te mais aux appels à danger pour cause le premier siège et comme le crime de lèse majesté que boy ko yembela mokonzi biso to yemba wana par amitié te par copinage te eza musala to sala ko to vivaka nango bayaka wana bafuti mbongo bongo to yembi. Je crois que même ba cuisinier balambelaka ba mikonzi wana même ba chauffeur ba memaka bango même ba médecin basala ki ba kufati ba soignaka bango même ba avocat ba défendaka bango basala ngo na sentiment te basala ngo bazwa ba salaire na bango voilà mais discours est comme discours à passer pour l'angai le 28 février zaki fête monene ya fin ya kanda ya ba combattant vis-à-vis à bandoliste et sili donc peuple mutakati likambo ngasoki peuple ya kité batu ba ya kité tout monde ba comment ba réseaux sociaux ba menace ba ni ba intimidation mais batu ba yé ndenge na ba yate elingo lobake peuple a comprendre que non musicien sali na rien bato ba na okako bana na bango basi na bango bazozo bango mais ba déplacer mboka ba changer mboka baki na place mboka net ba Autriche wana Bercy zakati baki na mboka lwa ba Norvège ba Helsinki ou alors bazonga na Beni bandeko na bazo basi na bango baki na pesa na Beni bala sapeki bango pe bana bolingo Beni yo kanzi na Beni babari betaka te Eric yo kanzi musique betaka te na babar ba fête la te ba sa ba anniversaire te ba mariage te en tout cas merci la bandeko na ba combattant na compréhension balakisi kanda wana ki kanda suka ba tumbi ba poubelle c'est normal moi je comprends mais désormais na PCID ba combattant ba patriote ba coopérer na ba musicien voilà et vous allez bien tout sur le bimingi ceux qui pena peuple mona ki ba musicien ba sala mabe nde ba yaki 20 000 te conseil les ya munene ya
patron boss ya mboka na yo arena eleka bien bainvite na nga liboso bakozala bacombattant toya tosepela elongo soki mpena tolingaka Congo tozonga nano mpe na mboka neti nga Kofi siko na koloba na Congo awa na Kisasa na Moi omoni ke lobiko bato bako kobanga mpe ata coronavirus po baoloba o so un rassemblement bato 1000 ya vraiment dangereux mikolo mais bato bayeka même malgré coronavirus non musique n'était coupable tous les gars na ba TV toloba tala motel a commis na mbongo boy après 4 mois a somi ba immeuble a sami ba mandako. Voilà, le message est déjà passé hein. Et voilà, Francis Ba, tout Kolanda, Kofi Olomide, intervention à chaud, à lobby belé, à lobby vraiment belé. Votre réaction par rapport à l'intervention à Kofi Olomide? Bon, sa réflexion est bonne, mais sauf que c'est une compréhension à Bango, mais selon moi, j'ai suivi Kofi Olomide à la loupe. Il a complètement raison. Il a raison par rapport à idée nae ou à Pessi par rapport à réplique nae parce qu'apparemment Batine la voice et il a répliqué. Tu vois, par rapport à réplique nae sa réflexion, on a sepel nango, na moni on pena bien parce que tout qui n'est pas et tout ce n'est pas ce qui vraiment olingarambo kango. Dès que marambo na autour ba avant qu'on a auto ka voice à Kofi, so vraiment olingarambo kango. Boya yaka awa ezate ke yozo tala lupango na bino na fenêtre wana lupango na biso mais ça salité comme la raté bondeng non yaka ba ya na condition ni socialisate mambo belezate ba okufa donc socialisate marambo ezate donc ozo banga ya okufa siko ba o bazawana bango bakufa na bango yokanga kuna yozo zelaka yobeta no kaka bato donc ozo mona donc yaka parce que les gens combattant pour bayaka kin et ça fait na combattant on peut bayaka kin yaka ba combattant ba luka ba musicien pour que ba itala ba vérité ya ba politicien ou bazo ibambongo atu kotanga même ministre moko na Jekamine auti kotonga banda kwa sika na ba Gombe par-ci par-là ya tozol basi nani Kofi Olomide sengi na ba combattant ba luka ba musicien et idée est bonne. Ouais, idée et ça les manangoté parce que ba combattant na ndenge na omona la bango ko luka pena ba musicien zaelo mo eza pasi mais Kofi Olomide a raison pourquoi parce que yango pe na oteroye biso avant pe kuna ka voice à Kofi Olomide il y a des vrais coupables et des vrais coupables ce ne sont pas de musiciens Mike et ça ba musicien té ba vrais coupables bazali tu vois ba mbongo ya ba Jekamine yangwana et bungi ekebo ti aujourd'hui on n'en parle plus. Tu vois, bah vrai coupable bangwana. Mutande ngwana bozuye bobo maete bobeta été. Ba combattant ba sambisi papa mbongo wana yoza ngobeza mbongo ya mboka. Il y a des coupables mais des coupables ce ne sont pas des musiciens parce que Fali nanu a Zalata dirigeant na nini na entité moko publique té. Ni Kofi Olomide ni Papa Wemba ni Wera ni Ujibe nini bango basala ka musala na bango. Musala bango basala ka wana ezali nini? Opesi mbongo. Abwaki yo ou soit ayembi yo donc so Kabila pesi bango mbongo bako yemba ye soki président Félix apesi bango mbongo bako yemba ye atape cardinal soki apesi bango mbongo bako yemba ye et ça musana bango ce ne sont pas des vrais coupables des musiciens to réfléchir lokola batamaele to réfléchir lokola batamaele ba politicien tant bazar oyibara ba mbongo bazo yiba en collaboration na ba musicien té archevêque bazo yiba en collaboration na ba musicien té tant bazo yiba ba million na bango ba 1 million na bango ba ni na bango est-ce que bazo zo kata quelques pourcentages bazo tindela ba musicien bazo lia mbongo bango bazo yiba na ba musicien té mais ba musicien ba sali nini ba musicien bango siko na kimoyibi oyo ya ba politicien na ko boma o ba politicien bazo boma mboka ba musicien ba sali nini ba bebisi poto na nini ba bebisi poto na eloko te est-ce que soki yo ozo banga ba musicien ba ka robeta na poto parce que bazo zemisa bazo boto la bino basi mais c'est que yo ndo sala show mabe o bala mwasi ya mabe
parce que moi si vraiment sokaza moi si waza yamba ona ndaku ya mutu mutalatisi yo du début ndenge utai Kinshasa apesi yo bilamba afandisi yo na ndaku aux numéro à moi si ba comportement oyo quand même ba combattant parmi ba point oyo bango ba bandai toujours kolela lela na kombo ba musicien que kobimana ba na bango kobimana basi na bango ba BBC poto ya kale ezala pena que non bazo respecter yo mais et comme poto mo poubelle mais c'est clair il y a un azoloba et ça qui est pour par exemple je donne un exemple ceux qui peut-être que non nazaki marié nazana ndaku nanga na ofanda na ndaku nangai ki na yambi mupaya to master nanga aye na ndaku nangai déjà quand ma femme a commis na audace to azana na facilité wana ya kozwa numéro ya kopesa pa camarade nanga c'est que automatiquement za mwasi mabe asa mwasi mabe mobala lingaka na ye mobala komona luli alingi na ye mais la clé c'est la femme parce que moi si ceux qui a boyi na ye au forcer soko forcer au quartier bilambe comme viol ba okanga yo maintenant moi si on peut si numéro bozui ba rendez-vous na mino boké yondo sala choix ba infidélité ya basi ya ba combattant ba meko lati sango na ba musicien ben infidélité ya basi na bino bizalel mabe ya basi na bino bo lati sango ba musicien te mobale biso nous autant de monde romoni moi ça zo le botali moi c'est kitoko bon oui tout ça na mokili total ka oui na robo sanate so ok bo moni moi si le rôle par exemple le rôle la Christelle Blanche hein. Moi, si le rôle de Christelle Blanche, au tali pembe, au tali taille, au déranger. Bon, tant qu'on est déranger, tant on déranger, peut-être à moi c'est abattu. Ce qui est mon coin d'imi na yalobi oui. Si quoi, les affaires n'angai. Donc mobile wana yo vraiment il faut y a pas n'angai ngande muna sali mabe. Est-ce que ngai vraiment ngana sali ni ngana sali logo mon côté. Mais moi si na yonde à moi c'est mabe parce que elle allait refuser parce que elle est libre. Elle pouvait refuser à ça na est libre. Et ça ba choix peut-être ya basi batum susu ba chabasi na banda ko ba basi ya mabe ezala teki ko pesa ka faute wana et pas ya batum susu moi si soka sana est bien mbali ba déranger ka ya tandenge ata soko musicien na ndako na yote yeba ki ataka ndinga kendaka na kosoma mfumbo na ba château rouge wana ezape na mibali mususu balinga ka déjà quand ta femme azobima déjà na musicien oye ko vanda na ndako na yo landela pe très bien mususu bima déjà pe na ba camarade na yo o bozana ba peka na Paris wana ba vanda rappeler mususu ba place mususu yozo kansaka ba musicien mais abima na batu mususu et puis kutu bana mususu j'ai appris bande comme mususu skezenga ba parents mususu ba koma ko banga ko saisa ba test ba ADN wana bazo banga parce que ba yebi que so ba salisi bana bango te donc voilà allez-y comprendre ce qui moi si akomi ko bima na musicien o fandisa na ndako ndenge ndeko nanga ibauti koloba awa en tout cas félicitations na réflexion c'est que moi si wana avant ba musicien non à cause ça déjà ba massa na yo ba yaka déjà asala mama B voilà moi na wana azara moi na ote boke nan kotala non to éviter ce qui peut s'endéner alors na moi ko fait le média tout koloba awa que alobi le mot très important alobi il félicite d'ailleurs les combattants na manifestation au bayaki a félicité bango abezaki occasion pour na ba combattant baloba ke non finish c'est fini de boycotter les concerts ya ba ndeko na biso ba congolais c'est fini ya ko boma culture congolaise na biso c'est fini ya ko betaka ba maman c'est fini ya ko pelisaka moto na ba mituka ya bato c'est fini ya ko sala ba acte moko vandalisme na mboka o eza ya biso te. Donc, on a mis l'eau qu'on fait le mida tout à l'heure et marqué dans moko yo lobani. Bon, moi je crois que c'est sa façon de voir les choses. Et moi je crois que moi débat contre Bangoana, ça peut décourager peut-être dans le sens où Kofi Alobi hein, débat moi contre-attaque wana, ça peut l'air décourager. Prochainement pour ba qui ne ba qui tokuta na contre-attaque. Donc ça sert à rien de vendre banda ko boya kangayo. Déjà il y a plus de 71 combattants qui ont été interpellés. Boya kangayo ozongi na Kinshasa ezana moi moko tala. Obi ba tumsuba mi batela. Je te jure. Voilà, déjà dans notre possession, tu as évité cette information est vrai ou faux mais ça reste à vérifier. 3 combattants sont déjà ici à Kinshasa, sont explicités déjà, basant à service à ANER. Donc ça reste à vérifier déjà. Donc voilà. Moi défense ça peut l'air décourager.
prochainement mona po ba ya wana nande pe ba lo komi ko kanga bango boye ba obanga appelé msusu koya parce que kin oyo koya na Kinshasa oyo bande ko na ngai Kinshasa biso to fanda ka to yebi mboka oyo ça fait 20 ans la poto ozongi maboko pamba mi batela oyo pardon eza enfer Kinshasa eza lifelo nazo lifelo mundele ko lifelo ozo imaginer ce que moi plus mpiaka so je me pose des questions ba papa ou ba utarazando ba okende bazo kende kingasai makolo na mamoyi oyo donc ça donne quoi yango ozo mona pe quand même to encourager to remixer ba combattant bango bazo lutter pour que makambo ozo ba awa keno lifelo mpiaka parce que social les athées bato bazo souffrir tozo lo ba oui c'est bien bon mais biso tout yebi ke bato bazo souffrir depuis que mboka ezo tambola bien te ba combattant bazo linga to lo ba makambo wana au lieu to yaka koloba makambo susu parce que yango mteza base ya makambo ya mboka tozolinga kolobela yango te ba musicien balingi kolobela yango te ba journaliste balingi kolobela yango te bozo pesa importance na makambo oyo eza na bassesse selon bango bazo mona musique eza na bassesse non répondre boy musique eza na bassesse parce que la musique bon wana moto peut-être sunde bango peut-être moto a réfléchi ça inde wana bon je sais pas ada ndenge pas monela makambo mais même na équipe so des équipes bazo beta balé que entraîneur coach asali plan na yabi ki to beta tactique bo attaquer et simbi te bo attaquer bo ke mi-temps zo simba ka raté tant bo kota na deuxième mi-temps coach a changé albake te méthode zo simba te na moni cette fois-ci to beta bo to zong sabo méthode au ba combattant depuis ba bandi et ça déjà plus de 10 ans ça change rien n'a changé ici au Congo. Oh tout le monde pardon non anticiper rapidement tout le monde a ta place moroté association moro boye ou bien ONG moro ba combattant basali et daraba femme ya est ba femme violée hein oyo ba maman o baza abandonné délaissé tout le monde a ta association moro pendant 10 ans ata $1 tout le monde te ba tiaka par mois pour que aider bande qu'on a biso exacté ataka ba o baza na musika kunate ataka ba orphelinat ezana ba orphelin bazali awa ba orphelinat ezana ba selemba ona ba c'est OK tu sali yango te ah bon ngana on a monate bon na oloba makambo on a mona soki peut-être ça projet zali hein peut-être projet zali on verra mais ça fait déjà plus de 10 ans depuis bazo procéder na méthode wana il y a violence mais ils ont changé l'autre côté moi je crois que ils doivent normalement changer ba méthode mususu tu vois méthode wana ya musique pour vous dire par là surtout plutôt réfléchir le rôle batamael et tout le monde que musique na vie sociale ya mboka na biso na changement ya mboka na biso musique et quoi apporter et loko moko te na mboka na biso na sens ni nzoba ke musique et quoi apporter loko monter na changement mboka na biso pourquoi parce que musique tango yo osaleli nzembo yembele msusu BM yo saleli nzembo yembele msusu Didi Kinwano yembeli Jeff Ndiadi Leteta yembeli Abed Achour cette musique là la musique actuelle c'est ça cette musique actuelle là na makambu ya mboka eza na rapport et ça va rien changer donc pour te dire que ces musiciens là ce sont des innocents na makambu ya mboka mais il y a des gens à qui on peut coincer et on voit un changement aujourd'hui on a coincé bateau bazalaki ba hauteur ya freinage ya makambu ya saute de mouton ngana le total ba image na habité soko oki ko permettre que ba illustrer ta ba photo ba illustrer ba photo ya bato na PDG ya nani ya office des routes azasi ko na prison ba lati bilamba ba prisonnier voilà osomona donc état de droit et comme ça voilà et comme ko salema mais yo ba pesa ki mbongo sala musala ondeni no salimite te pa ba kangi mutu wana mutu pe ya ndengo wana neti ya mutu office des routes na beti tour aki ata na France bo récupérer papa yo ya kana yo nde mutu bapesa mbongo wa saut de moto esila te bambouteillage biso toti mikili tokiti na aéroport poto koma na centre ville ba place tolalaka to sa ba 5 heures d'état yo ndenge nini osomona bato wana ndeko coincé yo iba mbongo cheka mini ndenge nini mbongo bana mboka bo ndenge nini il faut à rendre compte mais ce ne sont pas des musiciens ba musiciens bango ça n'a rien à voir yango na lobake bazana bango na l'autre côté ça n'a rien à voir bo ko banda ko beta bango okobeta kofi obeta osangisi na wera osokisi JB au violet chala mwana papa namboka au beti nati lokole comme nous avons vu na ba image na biso to lobelango et ko changer le côté
parce que bazana bango eloko te bazana bango ticket ya pamba na mboka na biso ba ko changer loko moko te ba ko changer loko moko eloko moko te nazo ibisa yo. Il y a des gens au bazo yiba mbongo ya l'état ba otchango na poche na bango OK musicien azana droite yako yale msusu yako dénoncer mutu moko ya ndengo wana musicien ko dénoncer ndengi nini tango aza ayibi mbongo wana musicien azala kité tango azu mbongo wana tchena ba compte bancaire les musiciens n'ont pas de preuves ya makambo wana bon bango bazo kufela nini bon bo banda pe obeta pe ba joueur bo banda pe obeta ba joueur tu vois. Voilà. Merci beaucoup, Francis Iba. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes en train de cheminer vers la fin de cet entretien. Merci à Willy Mouchen, le véritable code Mboka. Je te salue là où tu es. Et sans oublier à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque, l'homme idéal. Merci infiniment à Papi Bonzali, PM Fondation, du côté de Djobour. Et extrêmement bon, il y a Boston Gamma. Yaya Moko, Malam Kotazali. Donc merci encore une fois à Christelle Blanchot, la taille électrique. Nous sommes avec Francis Iba, Oyo, tout ça va mise au point par rapport à ma événement où les gars qui a fallu Poupa, par rapport à dégâts où Salami, les bandes qu'on a biso combattants, la manière où Saleli Makambu, est-ce qu'ils ont vraiment le lingue où il y sala. Peu importe, concert Betamaki, est-ce qu'il fallait batumba biloko ya batu, il fallait batumba mituka batu ou encore beta mama ya batu. Francis Iba, tokomi na biso ko chuter vers la fin. Je tiens à vous informer que les 3 premiers groupes de combattants sont déjà à Kinshasa, donc expulsé Bango. Baza na Kinshasa na service à ANER selon nos sources d'information, mais ça reste à vérifier. Je me rassure que comment est-ce que Nati Lokole sa agression, donc agresser massivement tout le monde bingambe ya mibali koto bimi plus de 100 personnes juste pour babetaka mutu moko to éviter la presse issue dans notre pays ils a 4 pouvoirs et puis métier na biso ils ont un métier très noble. Métier nabiso, tous en a tendance surtout. Ils ont la politique information zali torolobela. Ils ont la musique information zali torolobela. Nati Lokole as un journaliste, as un a été politicien pour na bétailler, pour menacer jusqu'à tel point. Et ça lui on ni comme on a confrère na yo aîné confrère. Ndengue bazo bétailler, bazo menacer, agression à modèle à oui. Bon, en tout cas, normalement, naza mutu na ebi pasi ya musala oyo. Nati Lokole loko basalié nga personnellement sali nga pasi. Ezali loko ya robete la KDT parce que libanga lizui chaku pigeon keba chamaele parce que lobi pe ki kokole la yo et choka kinga sala nga vraiment pasi ya komona ki ngambe mobali ndengwana ko beta ndengi na niveau bazo beta ndengwana tu vois. Donc la seule chose qu'il faisait à ces moments-là, c'est qu'il a répliqué, tu as dit longi. Tu vois? Voilà. Et na elongi, tu vois, ça fait vraiment très mal. Acte on a des habientés parce que net Nati Lokole na makambo ya mboka oyo Nati Lokole azana nini na kati. Soki lelo congolais azokufa na Beni, est-ce que c'est Nati Lokole? Soki lelo babitumba ezo silate na ba frontière na biso côté à est. Nati Lokole na kati wana ya est-ce que soki Nati Lokole avec une délégation a fallu? Peut-être on va repérer sa raison bon, il y a une délégation a fallu, attaché de presse a fallu, voilà. Est-ce que ça qui est important? Il y a Simba et Nanzo qui a menacé le lingue soit disons aux combattants au tangi aux amayele journaliste d'abord journaliste boyebi rôle ya journaliste aye poto ko sala musala na ye ezalabino bolingi yango te ezalabino bolingi yango mais ya yedi moi ko sala musala na ye azaki invité a robo ya invitation na été. Alors je me pose des questions. Aujourd'hui tous les combattants bazo pe cette impression c'est comme si balingi mboko na biso RDC.
tozoka bango bazolo na ba est ba femmes violées. Mais eux-mêmes les combattants sont en train de tabasser nos mamans à niveau à poto. Ils ont violence. Ils ont violence. Mais ils ont violence. Ils ont violence. Ils ont violence. Peu violence voilà donc un peuple contre son peuple. C'est la contradiction la plus. Voilà. Au monde. Donc un peuple contre Yemoko. Donc un Congolais contre un Congolais. Au monde. Et ça violence, c'est la... C'est pas la xénophobie au tout le monde na Afrique du Sud hein dans 8 ans autant bon en Afrique du Sud tout le monde a commenté ce que sud-africain bazo beta bateau tout est parce que wana ezali bateau ba boyi na bango na mboka na bango. Mais oya bango wana ezali eza na éviter ce qu'ils animent. Eza vraiment ba violence moko boya mabe. Et makambo salate eza lokolo la xénophobie oui. Ba acte moko ya ndenge wana. C'est comme si tous na pays moko ya sud-africain to mona makambo voilà. Ce n'est pas bien, Mike. Et ça bien été. Tant que vous bêta déjà, maman de moi, vous ça déjà de moi. C'est la même chose qui s'est passé dans Mboka kuna. Oh le bata ko fiolo mide. Yo quand si na beni kuna ba mariage ezate. Bato ba balate. Baba rezate. Na monaki Raphaël Walukonka a chaki na statina ya pesi. Alors comment na Facebook alors bazaki na boîte moko bona beni kuna mais boîte wana plein. Plein ya kusaka 0R plein au côté plein après c'est un numéro il y a DJ Raphaël Walukonka que j'ai sali président il y a union des journalistes du web donc ici bambote Raf Walukonka vous comprendre alors bien zaki na boîte wana do plein au saranate mais ça ouais ils en a béni on doit signaler aussi na Goma wana na partie de est toujours ils en a festival ya munene salama chaque année festival amani oyo tout le monde a bandé on a biso ebele babetaka wana donc ils ont la raison karaté bandé on a biso ata bobenga biso Mike Lokamba biso tozo bunda pona mboka bino bozola la bapongi non to la pongi te tozola la pongi moroté donc na biso na bango to luka ba méthode mosus on doit trouver des méthodes bandé on a biso ba combattants même non ce n'est pas ça wana ko toza ba futilité tu vois Nabiso nabino bande qu'on a biso ba combattant nabiso problème nabiso souci nabiso ezali changement ya mboka on en dit ce qu'on vient pas nous voulons un changement nous voulons que le Congolais akoma pe kozwa soki abeli akoma pe kozwa ba soins appropriés nous voulons Congolais voilà nous voulons que Congolais atanga classe naie bien pour lobby azala moto nous voulons ezala Congo des valeurs ndenge ezalaki un Congo uni ezala Congo moko de valeurs ezala te Congolais moko so batali ke ba peuple wana ba peuple mo bazanga tina tolingi ba condition wana nyonso ezala ensemble de façon que Congolais peut vivre en paix tolingi Congolais envie ka Afrique du Sud te tolingi te Congolais envier Paris tolingi te Congolais envier Zambie ou soit je ne sais pas mais combat wana oyo bino bozali nango biso pe awa na Kinshasa tozali na combat wana mais du jour au lendemain, voilà. Du jour au lendemain, maintenant il y a des choses qui ne marchent pas. Bazoïba, oh boyibi 15 millions, oh boyibi 1 million, oh boyibi. Tozo dénoncer ango, tozo ko dénoncer ango pe tozo déplorer bizale luana. Mbongo wana ezali mbongo oh il faut ça le même sala soko tali a na Kinshasa. Ba lança ki calamité kinbo pe to, mais Kinshasa ngo apparemment ba lança kinbo pe to ndeba loki sunde nini Kinshasa comme ils ont salité makasi. Tu vois, donc cet argent-là, tout le monde a besoin, tout le monde a. Et ça, l'andé moussala. Mais le problème, mes frères, bah combattants, problème na biso et zalinini, violence té, boti kanamino ko se distraire na ba musiciens, ce sont des innocents. Ba yebi na bango marambo ezo le kawo bango ba yebi na bango té. Ils n'ont pas aussi le pouvoir ya ko changer makambo oyoyo ezo le kana mboka oyo. Ba ko kwa yango té. Mais peuple congolais en général, surtout sangani, il y a possibilité de changer makambo ezole kanamboka oyo soki tozali ini soki peke bosu courage ya koya awa na mboka oyo par exemple je donne un exemple net makambo baso de mouton d'exaï ko freiner boye awa bo sel pena délégation boya bobi ndenge biso toye awa kozonga na biso avion poto tozo avion tozonga na Paris Belgique ou soit Londres exactement na baso de mouton o esimba Mike Francis iba boya bino boza media boya to tambola awa to kende ti nanini na cité de l'eau il y a place président de la République azali tokoya na violence c'était yakobeta batute yaninte on fait des banderoles toye pena to bige non
président de la République tolembi bambouteillage na mboka oyo toza na besoin saut de moutons au premier temps dans 30 jours et aussi là mais 30 jours déjà il est ndenge nini aussi là té président comment on a gagné té en tout cas peuple oyo à la mouki donc on doit faire attention à ba peuple oyo on se comprendre ma manière au sala makambo ezali belé ezate ke ya robeta na ti lokole ezate ya robeta fali ezate ya ko annuler concert parce que soki bo annuler concert kuna bo sali sinde producteur ana perte parce que fali dazo y caché na a chak na ide na poche et ko sala eloko moko te et ko kitsa talo ya fufute na mboka na biso et ko kitsa ba école te et ko silisa guerre na benité na ebité soki peut-être bateau la nanga bazo comprendre peut-être dimension en réflexion nanga je suis libre yako tala makambo yo selon intelligence nangai selon sagesse nangai nazomona ke ba musiciens ce sont des innocents bazana bango rien na makambo ba beta ba concert na bango mais il y a des gens où bazali concernés na freinage ya mboka oyo ti lelo peuple aza kokufa nzala il y a des auteurs il y a des gens où bangonde il faut ko latisa bango chapeau wana bazali baza tranquillement ce ne sont pas des musiciens ba musiciens baza innocents. Moi je crois que beaucoup de comment ba production na bango parce que depuis que on va dire ko kanga bango na ba production na bango ça fait plus de 10 ans mais rien ne change yawa to sali par exemple ba makambo na oloba bo okipe ko yawa to sali ba marche moko bo pacifique ezate ba marche ya ko panza ba wenze eza ba marche ya ko sala nini to côté si mikanda na hôtel de ville et pas ya gouverneur apesi autorisation ya marche ba pesi biso itinéraire to kei to sali marche na biso to lobby oyo il faut to loba. Tu vois, bah manière makambo ça les belé, makambo ça les alliés belé. Vous croyez que en faisant ça on besoin d'associer à mboka? Non, t'es trop c'est trop. On doit arrêter avec ba méthode diabolique ou il y a ba violence. Non, ce n'est pas ça. Violence c'était tellement binomoko bolobara que bazo violer ba maman, bazo violer bandeko na biso na est du pays. Bazo massacrer bango, il y a des tueries. Bandeko na biso bazo kufa tongo midi pourquoi biso pe to sepela te tout le monde en France ou on a makila ya maman congolaise zotanga makila ya papa congolais zosopana ko brutaliser batu ko tindika ba mama batu mama baza ba innocente to éviter bozo pe impression lokola bozo yoka passe pe mawa mais non signaler la ba combattant oyo basala ki acte ya bongo. Toutes les femmes violées dans l'Est, c'est payé dans le comportement de la communauté. Comprendre vraiment que c'est un mascara. Parce que ceux qui vraiment besoin d'un souci, na bango, ils vont violer ba maman tening, bo sali ba violence na bino. Bo violenter bato. Na éviter, bo ramener France, c'est comme si tu allais qui na kati ya stade na biso awa ya Tata Raphaël. Makamuna monia, ngami lo ba Tata Raphaël, mais c'est la France. Bon qui c'est soni, quelle image bo pesi. Na ndenga libanda. Le loba chaîne internationale bazo lo bela yango. Na comportement na biso ba congolais. Na zolo ba parce que je suis congolais. Je failli plaire là na moi ba image wana. Après combattant tu m'appelles pour ipsanga ndetine. Ça fait mal. Voilà, on peut sa numéro à contact. Numéro là on peut ses alliés parce que bandeko balinga rappeler msusu ko pesa pe conseil pour pe balinga lem msusu to partager na bango ba idée hein ba idée voilà on peut balinga ko finga bon ba finga kaka mais ça dépend imero okutanga na so okutanga na imera bien na beti kara so okutanga na imera mabe ngape na ozongisa donc voilà. C'est ça. C'est ça. Ceux qui ont respecté, je te respecte. Ceux qui respectent, non respecté. Donc, ceux qui ont fait, non fait. Donc, voilà. Et ça, il y a un moment où il y a peut-être c'est ça. Mais na numéro beaucoup plus de conseils. Moi, to partager moi idée. François, moi, place au lobaki vraiment bien té, au lobaki va occuper ko enrichir na ba penser na pour prochainement. Ne bandeni yako sala ngoli sous malamu davantage. Numéro nangezali plus 243 82
25 62 64 plus 243 82 25 62 64. Donc on est un numéro nangai okozonga normal okozonga na WhatsApp. En tout cas, merci mingi na bandeko balandi biso du début jusqu'à la fin. Bon s'abonner pena mingi na chaîne YouTube donc Africa Elengi TV. Il y a Archevêque Mike Lokamba boss na biso. En tout cas, merci. Désormais Francis Iba aza panabiso aza na Africa Elengi TV ya bo message déjà na Francis Iba. Donc désormais nazali awa ba ope balingaka ngai ba ope na balingaka balingaka Francis Iba ba vrai na ngai penza ba vrai na ngai ba lolo ba Christelle Blanche ba baza mo belé baza pena mo belé bo s'abonner vraiment na chaîne oyo massivement na comprendre que non bolingaka Francis Iba na bino boyende to lingaka parce que biso tozaka bana misala na bino to sala ra musala o pona kopesa bino ba information ya vrai, tu vois, to pesa bino toujours ba information ya vrai. Et merci na bandeko balandi biso, merci na yo pe Mike Lokamba na ndengo ya mbingai pour la première fois. Merci Francis Iba, donc merci beaucoup. Je crois que balandi biso na boké bignon surtout du début jusqu'à la fin, vous avez compris. Un homme à vertu à vos deux. Donc nous sommes arrivés à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Si cette émission vous a plu, dites un grand merci à Willy Mouchen, le véritable code Mboka qui nous suit depuis quelque part. Merci à Gauthier Mascotte, l'ingénieur de banque L'Homme Idéal. Je me permets d'ailleurs de bien vouloir saluer à un homme qu'on appelle Papi Bonza Monzali, PM Fondation. Merci big up à toi mon vieux. Et un clin d'œil spécial du côté de Djobour, extrêmement bon. Y'a Bostonga, Mamoto bien. Blanchot, Christelle, merci à toi aussi pour les soutiens. Et je dis merci à la prise de vie Peggy Bokele. Donc aujourd'hui c'est Merveille Mampouya. Et du côté du montage, c'est lui encore Merveille. Où a assumé cette responsabilité. Merci parce que tu travailles au Forum Moulin pour que Bandeko diaspora merci. On se retrouve demain ou après-demain pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré na émission na yo. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.